Ma Mission TV, le miroir du monde. IDPS a initié marche. Mais peuple a adhéré sans problème. La mouka pas l'obité que non, il faut qu'il y ait MLC, il y a ceux qui ont parti pour être. Oyo bango baza koluka kosala en tout cas ceux qui sont dans ndenge ya malamu pona intérêt le congolais basala mais ceux qui sont pona intérêt na bango bazwaka batonga bazala bien na ba famille bango en tout cas nzamba kosepela nango te batika makambo wana bazolonga kosala wana opana mibeko oyo ezokamba président azali kolwa mibeko te président akosala oyo mibeko ezoloba nde oyo akosalela aza démocrate aza dictature te oyo mibeko ekoloba nde oyo akosala soki amoni ke il faut nalongola ye akolongola ye soki alobi ke te mibeko malgré je peux même auti na MLC na eme fayu laza mwana IDPS baza na 3 fois osangana biso peteke peuple tona nsima na bango oui eza obligatoire mpo basangana nde basalaki mayobi mpona biso tosepele toencourage bango toencourage na muka parce que eloko nasalaki babandaki kokima me te mabamo bacomprendre baye tosanga mpo toyaba na tata moko ata so marche alobi ezalaki interdit epa baautorité ya mboka mo lolenge bapekisaki mpe bamisusu ke babima te eza mpe lolenge basalaki mpe lobi eza makambo oyo baponi boyeboye na boye te nasepelaki vraiment baliboso mpona basoda basala mosala ya malamu na marche eleki ya elobi yango wana esepelisa ya mafe donc la mouka elekaki mieux par rapport à IDPS. Pour déjà mort d'homme, ils ont déjà bien été. Mort d'homme, ils ont déjà bien été. Alors marche, ils ont pacifique. T'as reconnu que Batouba Koufa, ils ont bien été. Marche, ils ont pacifique. Tout là qui sait qui n'est une marche pacifique et ça là. Tout ça qui m'a ramené IDPS. Pour tout ça il faut aller faire. IDPS n'est FCC pas ça tout le monde. Ronsard Malonda, il y a un sali pour faire ça comme à place à Komi. C'est Ronsard Malonda. Alors, il ne faut pas déclarer réellement que tu bois Ronsard Malonda. C'est la mouka. Il y a un gouverneur auto marché, ce qui a pas perdu. Non, tu n'as pas marché, tu n'as pas soldat. Pour lui, ça tu n'as pas soldat. Il y a pas de soit tu n'as pas de jusqu'au Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, le miroir du monde, bienvenue à vous très chers téléspectateurs, très chers abonnés à Ma Mission Télévision. Merci pour notre confiance. Grande est ma joie de vous savoir nombreux devant vos postes récepteurs pour notre Kolanda. Tranche Oizali na Katia, émission Bolingaka le Congo. Tranche Yango Kombo na Yango, la voix du peuple. La voix du peuple, Ezali tranche Moko na Katia, à le Congo, où epesaka chance. Na baimboka, epesaka chance na population, ba réagir, ba pesa makanisi na bango. Qu'est-ce qu'ils en pensent de la politique Yamboka Nabiso Namikolo Yalelo? Alors, entrons dans les vifs du sujet. Ma mission TV tout le bakato zali makolo nabino, miso nabino, ko kita en temps réel, peut qu'on ait une information et pas piezali pour na couper sabino yango. Alors, notre mission est de vous informer. Yango to kitaki sur terrain équipe, équipe wana ezaki composé na ngai moko Maria Mbile wabino, ezaki composé pena Sephora Lukondo, Deborah Koussou, Pena Bilili, Voldi Ngituka. To kitaki sur terrain, to beta masolo ya marche. Marche et les kindengeni. Le 9 juillet 2020 dernier, Oyo to assistaki, to monaki marche ya parti politique Union pour la démocratie et le progrès social. IDPS en sigle, Negeni Nelekaki, Negeni marche salamaki, ba dérapage, il y a eu casse, il y a eu mort, il y a eu blessé. Mais tout le monde a quitté la marche à la plateforme politique la Mouka Salamaki hier, lundi le 13 juillet 2020. Alors, tu expliquer vraiment, but ya marche wana ezalaki nini. But ya marche wana ezalaki le choix de Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Ronsard Malonda était le candidat, si on peut le dire, qui était présenté pour Nakozwa. Bokonzi ya seni ndenge to monaki papa bisongo e mulunda topé Corneille Nanga. Nana koko remplacer Corneille Nanga. Wana ba vote salamaki ba bisebiso Ronsard Malonda. Opazali na moi ba étude na opazali na moi maîtrise ya seni ici, il faut le dire.
Ronsard Malonda a ponama qui n'a pas confession religieuse. Nous avons suivi ici, moi nungu te, ya église catholique bazana faute, bata CLC ba signé te. Sur 8 confessions religieuses, 6 confessions religieuses ba s'exprima qui ba votaki Ronsard Malonda. Et Ronsard Malonda a été entériné par l'Assemblée nationale. Et puis ba député national ba sanganaka pour voter loi. Mais qu'est-ce qui fâche la population sur la présidence de Ronsard Malonda à la tête de la CENI? Ce qui fâche, c'est que la population a moniété, na katia entérinement ya Ronsard Malonda. Moi, ma fille, moi, salama, qui y a un petit flou, un petit couac là-dedans. Et c'est ce qui fâche aujourd'hui la population. Il y a un gonde memi, biso lelo, na ba marche UDPS pe marche ça maki hier ya la muka eza ba ekutu otunie papa maman ozo ça la marche pour dani ni te kandali pe matina kotika na marche mais il faut ici to mais un peu qu'on marteler sur le fait que les choix Ronsard Malonda ils ont fâché la population congolaise peut les faire pour entériner s'il faut le dire na moins rapidité. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'est caché na sewana. Alors, biso ba mission TV équipe na biso tokitaki sur terrain ndenge na lobaki tonto ba question na biso to memaki ngo sur terrain ezali question lokola que pense la population après la marche makanti ya population ezali nini population ezali satisfait population ndenga marchaki atamboli na assurance to pe amoni ke ba marche ngo esimbi te to pe ekopé sa résultat te. Et notre deuxième question se porte sur l'impact de la présence de Jean-Pierre Bemba Gombo Obiso Toyebi, président MLC, et ancien vice-président de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, et tout le monde a aussi une partie de sa famille sur le terrain pendant Marche Wana. Et aussi, notre troisième question est de savoir, est-ce que Marche, il y a UDPSP Marche à la Mouka, et suffire les lopo batubalobaké, oui, to comme une assurance que n'engé to tamboli boye, lobito après lobikuna, on sa malonda, à cause de la écarté na candidature ya présidence topé na présidence ya CENI ba bandela soit vote soit ba changer ba luka tête mususu à part Ronsard Malonda. Alors voilà quelques questions oyo sala qui était tout qui sur le terrain et même qui biso to kende vers population pour être ba pesa makanisi na bango sur terrain. J'étais pas seule, j'étais accompagnée de Sephora Lokondo, Déborah Koussou et Nabili Lezalaki Voldi Ngituka Obino Baboyebi. Suivez avec moi ensemble Biyano Yabandeko Namituna Obiso Tomemela Kibango. Suivez. En tout cas, Soki Kabila aza ko appuyer Malonda boye azonga lisusu na 2023 ekosimba te. Boye bayango Congolais yo tofungola misu. Tozali na Congo toza ba Congolais. Mutu nyoso aluka lolenge ya ko telemela mabongisi ya mabe o bazonga ke mboka ekene liboso te. Mutu nyoso na vie atelema lokola Congolais aluka intérêt na ye mboka ekene liboso. Na to féliciter vraiment son excellence monsieur le président Félix Tshisekedi. En tout cas azosala musala malamu et nzambe atanda loboko likolo na ye Congo ekene liboso et mutu nyoso alanda likambu oyo batu wana mabe bazolinga kosala mpona bazongisa Congo sima batu wana bayebani siko bapesa FCC droit à marcher to bapesa ite bon kopesa nzela na bango ba marcher ma bete ba marcher na likambu nini po ya bango ba komesa sila balingi susu nini na mboko balingi nini biso Congolais peuple congolais azola n'intérêt na ye hein FCC pas ça pour l'intérêt du peuple bango pe ba benga na Ronsard bazo soutenir marche to sala oyo bango baza koluka kosala en tout cas soki eza na ndenge ya malamu mpona intérêt pe congolais basala mais soki eza mpona intérêt na bango bango bazwaka batonga bazala na bafamile na bango en tout cas nzambe akosepela nango te batika makambo wana bazolonga kosala wana po biso lelo toza na besoin ke mboka ekende liboso tobala makambo ekende liboso makambo esimba e nayebi dia ke président Félix ntango aye aye na baprojet bien aye na makanisa bien déjà esalaki mpona mboka ekende liboso donc toza na posa ke jeunesse oyo mpe ekende liboso toza na posa kozonga tu nsima te
tokangami trop esika moko makambo ezo bouger te ezo bouger te toza na mpona jeunesse ekende liboso makambo echange makambo nyonso ekende liboso tolingi tu te makambo kozonga nsima lokola mwa bato moko boye bazoba makambo bazosala te na mboko omoni baoyo nyonso bazosala mabe oyo bazoyiba Félix azotya bango maboko azokanga bango e nyonso totiki na maboko ya nzambe kongo ekende malamu kongo ekende liboso. Tomonio awa oza congolais n'est-ce pas? Oui, naza congolais. Naza sur Olanda elobi marche ya Lamuka toli toyeba ba impression na yo par rapport ya yo en tant que combattant congolais marche wana eza nini, eza réussi ou échec? Bon, bah, pour prendre les marches, premièrement, ils ont réussi. Marche, premièrement, ils ont réussi parce que tout le monde a qui marche, tout le monde a pacifique. La mouka sali marche, tout le monde sans casse, ni blessé, muta koufité, bakangi mutute. Et puis, leader na biso mo Jean-Pierre Bemba Zaki wana, parmi ba président et présidium à la mouka, ba présidium à la mouka Zaki wana, vous sentez que la population a vraiment la population est vraiment makasi na sima ya ba leader nyonso ya Lamuka nyonso pona koboya toujours ensemble malonda muto aza produit ya FCC pour yango nde tozoboya yango nde tolinga te mais marche pour la chose qui déjà réussi na présence ya Jean-Pierre Bemba ezaki kaka mascarade to ayaki penda ko lité na bino non ayaki penda ko lité au moins ata message na emota lobaki sur ba antenne ya na kotanga ko top Congo c'est broni oui alobi déjà c'est top Congo alobi ba azana akoki kopesa ba avis ya ye moko te azozela ntango bakosala réunion etant ke bango nyonso baprésident ya Lamuka mpona bapesa conclusion sur marche ndenge elekaki soki gouvernement ayoki bapropos na bango te kotala marche ya avant-hier ya IDPS na marche ya lobby par rapport ya bilan mpona bino bato ya Lamuka marche ezalaki réussi na est-ce que bamort bazalaki bablessé par rapport ya marche ya IDPS tomonaki bablessé 27 personnes bazalaki touché et puis bamort même na Lubumbashi mais bino elekende nini yango eloko na loba liboso na bi marche ezalaki pacifique donc tellement que marche ezalaki pacifique tolakisaki ndenge nini marche pacifique ezalaka tosalaki makambo wa IDPS te po tosevole bafasi te IDPS na FCC baza bato moko Ronsard Malonda ye mta sali po Félix akoma place akomi c'est Ronsard Malonda alors bato faut pas déclarer réellement que to boy Ronsard Malonda c'est Lamuka parce que Lamuka n'aime pas subir les conséquences il y a glissement il y a ndenge Félix akomi la pouvoir donc ce n'est pas IDPS ça sala makambo donc ye uta sali marche a sali ba casse a pandi na miso ba la police mais biso le sali marche na biso ezaki pacifique. Mais IDPS accusé bino alobi ete marche na bino eza maman échec en plus alobi bango bazaki accompagner na population mais bino boyena ba famille na bino na bana na bino mais on ça ya ba aventure tout fait bon monaki leader en Jean-Pierre Bemba bandi banda Pascal tina échanger et puis bon moni population c'est rien à dire bango et puis bango marche na bango bazaki bango mo IDPS te biso tuna ba Lamuka pe tozalé na kati Netinga, jour le 9, j'étais là jour le 9, mais tout le monde, bazo beta na ba policier mabanga, bazo beta ba gaz, bazo sala ba désordre, mais biso do sali marche moko pacifique. Ngai ona koloba premièrement pour na marche, on appelle lobby na zaki bakota. Marche lobby et les cas vraiment bien, les cas moi mabe ezalé été. Marche les gars vraiment kitoko elo na sepela na ngolo ngwana après ba soda pe ba sala musala na bango na ndenge esengeli basoda basala musala na ndenge esengeli pourtant bino bande kwa changu bozo publier même na ba réseaux sociaux que mbula ezo beta bazo panza biso na ba gaz et tout yo ovivaki événement anate to ndenge ni et nga vraiment la part na nga na mona yango te na mona elo kana te na sepela ki vraiment mbali bosna mona ba soda basala musala ya malamu. La marche et les merci Papa Jonas mais to zono makansina yo présence ya président MLC Bemba Gombo yo zwa kango ndenge nini
ezalaki bien bato nyonso basepeli na ye bapresaki ezalaki vraiment kitoko. Merci beaucoup. Merci. Kombo na nga Fiston Buyamba nasalaka na banda mula. Merci papa. Impressionnant na marche ya lobby. Marche à la Muka ezalaki réussi to ndenge nini? Bon, ezalaki réussi na province nyonso te. Ezalaki côté moko na district ya Changu. Nde esika lokola chape mbembe ye moko azalaki sur le terrain. Nde esika répondre biso bato tozalaki koto oyo likambo ata moko te ezalaki. Bawe bamekaki kobima moke bapolisier bazongisi bango moto moko te oyo abimaki na nzela lobi mpona koto Mpona koto mutabimaki te. Mais yo lobaka Changu et pourtant idée ezalaki baleka Changu bakoma ntina palais du peuple. Mais yo monika ke ezalaki na district ya Changu. Yo za sûr que so babande okota da limete ti baya bakasa vubu. Bato balinga balanda te. Bon. Ata so babo marche à lobby ezalaki interdit par ba autorité ya mboka. Bon, lolenga bapekisaki mpe bamisusu ke babima te eza mpe lolenga basalaki mpe lobby eza makambo oyo baponi boyeboye na boye te. Soki ezalaki eza autorisé batambola baboyaki ke soki bakomi na niveau ya palais du peuple bamobulu ekobima nde yango namonaki baboyaki a partir ya mpo matete kuna na échangeur. Mais ndenge mpe bandeko bamarché na yo moko penza mwana mboka osala musano bien oza sûr que lelo mpe président koki oyebisa biso mpe ke candidature akosala malonga ekwei. Bon, toza na mibeko oyo ezokamba président aza likolo ya mibeko te. Président akosala oyo mibeko ezoloba nde oyo akosalela aza démocrate aza dictature te. Oyo mibeko ekoloba nde oyo akosala soki amoni ke il faut nalongola ye akolongola ye soki alobi ke te mibeko to assemblée nationale nde oyo eza na makoki akosala to babimisa biso kandida mosusu. Bon, kombo na nga naza Lukusa Adolphe. Ouais, Lukusa Adolphe. Papa Lukusa Adolphe, tomoni yo toyokokuta vraiment na milieu ya musala. Impressionnant na marche à lobby. Donc marche à lobby esalami côté ya Changu. Biso bato tozalaki koto oyo tozalaki bloqué. Tomeki koleka bapolisier na nzela moyen te mais na Changu kuna nde esalamaki bien. Esalami bien. Oui. Na yo moko penza mwana mboka. Omona ndenge nini nde pa IDPS ba marché ndenge lamuka ba marché c'est que Ronsa Malanda vraiment alongwe na déjà. Oui, il faut alongwa. Aza muntu azo mériter te alongwa. To luka muntu akomema biso na élection na ndenge ya kimia, azala muntu ya côté mon côté, azala ka muntu oyo. Azala muntu ya côté mon côté, azala muntu ya peuple, majorité président bango nyoso ba sepela na ende muntu to luka pona me biso na élection. Oui. Siko présence ya papa Bemba ayaki ye moko taki na famille parce que biso ba congolais to lobaka mingi ke ba politicien bazo bimisa biso ba bomba famille na bango mais lobi to moni Bemba Gombo akiti na famille sur terrain olobi ni ngana sepeli makasi ndenge na moni Bemba na famille na ye na nzela donc elakisa ke volonté ya mboka eza na kati ya motema na bango nde makambo tozoluka makambo ya bongo esalema na Congo kende liboso tozolaka Congo ya kala ya dictature ya koboma kosala bonde biloko tozoboya ngwana. Bon, pour nous, il va marcher on a l'équipe. Pour biso de bata base. On comprend, toi bata base, ça doit marcher parce que mon cannabis ça doit toujours na corrompre. Biso na moka tout l'équipe ba loi au FC ça ozo voter té. On comprend. Pour FC ça vandi bana 18 ans. Ba salelo mo voter. So lelo IDPS comme Fati a dit du pouvoir, il fallait vendre des qui vont à travailler, on va dire sur le Bundisae. Donc, la loi va voter dans le Parlement et tout ça matin. Donc, ça va insister à Biso Beto Lemba, Bimara Nzela. Ça que Kabila a s'imposé sur Moutuna Tché, Biso Bimara Nzela, ça, maman de Aboma Biso tout. Donc, quand tu es là, Matina Kinga, quand tu es dans la canne. Pour Biso Bajan de souffrir. Biso ba gente o souffrir. Comprends? Na moment où tomoni na UDPS et sali marche contre Ronsa Malanda président Seni na la muka ba sali marche. Est-ce que vous mona tena UDPS na la muka le lolo ba koki na ba pe ko se rapprocher? Bon, la muka na UDPS
touti non nakoloba ni bauti esika moko bana tata moko oui Fayoul aza mwana IDPS oyo ya chichi ayebi ye auti kote mosusu te malgré je pe même auti na MLC na ye mais Fayoul aza mwana IDPS baza na trois fois osangana biso peteke peuple tona nsima na bango oui eza obligatoire mpo basangana nde basalaki mayobi mpona biso tosepele toencourage bango toencourage Lamuka parce que eloko nasalaki babandaki kokima me tema bango bacomprendre baye tosanga mpo toya bana tata moko comprendre succès ezalaki nde bongo te ezalaki époke ya Kabila asali 18 ans ya buso bakei oya ye eza faci aza na ide ya kobongisa mboka ezaka biso bajeune tosufri tala bakuluna biloko nde toyeuta na FCC kepesa bato ya macheti biso tofui bango na marche bato ya pe perde babimi na bamachete amenase biso comprendre mais biso tomarche mpona toza na droit la polisi ezalaki mpona kosécurize biso IDPS te la police ezalaki mpona kosécurize PPRD mpo babimisi bato ya PPRD na bamachete baye kotake biso biso toye mpo toatake bango bazwi la police eye donc nakoloba nini la police eye kobengana biso eprotege bato ya PPRD bakimisi bango biso nde bandi kotake so bandi kobwaka gaz. Merci papa tokoma na suka ndenge UDPS ba marché ndenge Lamuka ba marché pona yo omoni ke assurance ezali pe ke président seni wana balongola ba changer mandat to marché boye toza na assurance président seni to soka longo te biso be to lemba te po ekoma masiko nde ezala mabe po eza droit na biso nde to marché boye toyebi ke assurance ezali. Comment le gouverneur pour pas marcher impression les années. Mais le gouverneur a un FCC. Il y a toujours pouvoir naé, mais qu'il est en Araka. Eh bah toi il marché. Pour l'intérêt moi de Mboka. Pour la bishop de moi la clarté. C'est que pour ne pas FCC doit marcher les bandes connus sur la marche. Bishop pesa so baboyaki. Baboyaki yango. Bishop baboyaki yango. Nakaki paraît que c'est ministre de la justice. Ministre de la justice a l'obagi qui est au marché. Bon, ceux qui n'ont pas sanité. Hier, que nani gouverneur au marché. Est-ce que ceux qui ont pas perdu, n'a pas marché, n'a pas soldat. Pour biso tinde so ba soldat. Ya bango te so tindi te biso peto jusqu'au to bimanzela. Merci papa. Bon, les démarches les qui n'ont bien. Les qui n'ont bien malgré que IDPS bakasi ezalaki bato bakufi ndenge toyokeli ya Lamuka jusque là bon na toyoki te ke non motu moko akufi donc ya Lamuka elekaki mieux par rapport à IDPS pour déjà mort d'homme eza déjà bien te mort d'homme eza déjà bien te alors marche ezala pacifique. Comme que Batouba Koufa, les bien. Mais tous les deux, les gars, dans l'ensemble, ça va pour l'intérêt du peuple congolais. Par rapport à l'IDPS, c'est la concurrence qui marche na bango simba quitté et que ya Lamuka marche na bango simba qui plutôt ya Lamuka simbité ou ma concurrence de salema ya bango bat basala qui belé bango ba ina ba famille na bango tout ça yo lo banil par rapport à ça. Ah. Moi, bateau bazaki côté kuna o bazaki na IDPS. So tenga les mêmes personnes on a presque bango ka bayaki na Lamuka. Pour ça le peuple congolais. Comprenez? Là on a peuple congolais ndé mutu a manifester. Peuple congolais nous a marché juste pour réclamer et le romorobo. Ba ko mobiliser batou déjà IDPS na ngambo wana zara na conquérante. Ceux qui malobi marche za marche. So tcheke IDPS car yé moko. Donc c'est que IDPS a mobilisé à Roleka. Mais la Muka est ba groupe ba nin ba benga ba eza ba tendance belé ba parti belé. Mais dans l'ensemble no ba le peuple congolais muta marché. Côté la Muka côté IDPS eza ka peuple congolais.
Exactement que auto que ça il en va comparaison. Nous soit sur tel objectif à marche sur les arabes moko. Objectif est à moko. On va réclamer le remords, on va réclamer le remords. Sur tel bien les arabes peuple er moko boye ndetu linga to ko tsa mo polémique. Na bango moko ba politicien. Balinga bala ki sa mo force moko boye sur terrain que biso za capable ya boye biso za capable boye. Omoni. Donc annonce soit IDPS ça y annonce alors ba yite que IDPS ndé marche alors IDPS mta initier marche mais peuple nyonso a adhérer ça sans problème la muka pa lobite que non il faut ka oza mutu ya MLC to za mutu ya soki ya parti ni nango po te bakati ba limiter ki te que non faut boza ka bato boy te c'est que non bango ba initiateur ya marche mais ba lobite que non faut ka ba IDPS bozala te non autant ba IDPS bazala ki côté kuna po autant ke ba OP ngambo wala la muka bazala na bango pour ni to komona ke basuka ki na nzela objectif na bango ezalaki parler du peuple mais bakomi na parler du peuple était basuki na échangeur voire même bien moko président ya MLC ozali bongo Jean-Pierre Bemba bazure baki otika na ndako parlo yo koloba ni basuki na nzela alors que bana to IDPS bango na sens que non bango bakomaki tina suka bango bakomaki tina parler du peuple malgré bapanza bango kuna mais bakomaki mais bango basuki kana échangeur par là je peux dire quoi okoma to okoma te marche ezalaka déjà ke soki bomanifeste bosali marche eke bato mokili déjà emoni ke bomarchaki eza déjà c'est bon donc c'est à dire que eza déjà en considération okoma bon tout le monde ndimi te bakomaki na parler du peuple ata IDPS je ne pense pas na ebiti oh ngala talaki na c'est comment tu n'as parlé le peuple ba déposer qui te mémo mais bakoma c'est-à-dire ta ba déposer te c'est-à-dire ba empêcher ki ba ompeka côté ba empêcher bango la police comme ça sai musa na peut-être amona ike so bolo boko mati kuna et oui ko mema maka mususu au mesure de sécurité ba sécuriser na président MLC pour okoma kuna boye dégénérer siko bato ba la police azai wapi. La police a essayé de encadrer pour m'abéyater. C'est tout. Dans l'ensemble, les deux marchent. Et les gars, ils ont bien marché déjà, ils marchent à bon moment là. Tout le marché bien, tout le monde cassé. Ça a mis tout le monde période morobo. Et on a meeting à la Mouka. Tu vas koufa. Tu vas koufa. Bah casser ça bah bukaki donc c'est ça tout europé bah on va marcher bien mais IDPS on va na ça magido. Eh bien bolandi wana biyano ya ba imboka bolandi ba réaction ya population ndenge nini ba s'exprimer ndenge nini ba lobi ba pesi makanisi na bango sur tout ce qui s'est passé marche à IDPS mais mingi marche ya la muka ndenge nini leki na mwa kimia auto moni auto observaki alors tout le nini na ba marche oyo to meka un peu ko estimer quelque chose ko projeter qu'est-ce qui nous attend demain est-ce que ba marche oyo il y a le 9 il y a UDPS mais marche oyo ça na hier le 13 il y a plateforme politique la muka et ko pesa résultat malamu demain ou bien to s'attendre na nini est-ce que ndenge bandeko ba bimi na nzela ko bola konsa malonda et ko remettre en cause ba konzi oyo baza habilité pona ko écarter ko changer mutu soit à cause la toujours maintenu confirmé peut-être la présidente de la République comme toujours président à la tête il y a Seni question mark soki pe population ndenge bolandi basusu balobi soki président a s'entêter to pe apesi retard biso to ko kitali susu sur terrain. Voyons voir dans les jours à venir ndenge nini président a décidé ndenge nini makambo ko salema bakonzi ya mboka soki population a kozonga lisusu na nzela tope ekosala ndenge nini parce que ndenge bolandi ndeko moko ayebisinga mama journaliste biso tokotika te donc soki solution ezwami mpona mambo ya ronsard te tokotika te tokobima kaka na nzela. Voyons voir soki bandeko na biso bakozonga lisusu na nzela
vont voir ce qui ensemble Malonda sera écarté. Question mark. Le meilleur reste à venir. Le pays nous appartient tous. Mboka na biso no beau pays. Au biso to dinga katoko souhaiter ma bé pour na yangote. Mais il faut aussi te rappeler ici que marche ya lamuka ebanda ki na tchango. Et si là qui n'a limité échangeur. Et si là qui kakate ke batamboli point de chute na bango non. Mais point de chute ezaki parlait du peuple. Mais basuka ki na échangeur compte tenu il y a ba gaz lacrymogène nini la police a dispersé qui ba manifestants. Yango esala ki te ba comme na point de chute na bango te. Faut retenir que marche ebanda ki na tchango pe esuka ki na limité échangeur. Que retenir du bilan du marche anti-Malonda du 13 juillet au Salamaki na plateforme politique Lamuka. Dans marche au Salamaki hier le 13 na plateforme politique Lamuka, nous devons retenir qu'il y a eu 0 mort comme bilan, 0 mort, pas de blessés du côté à bas militants au Batambolaki, mais nous devons aussi dire que un policier a été blessé. On n'a pas beaucoup plus de précisions pour nous voyez baso kazaki blessé. Nakokima to babamba ke libanga to gaz lacrymogène les zoaki to nengeni. On se réserve sur ces points-là. Nous devons juste retenir qu'il y a 0 mort na marche ya Lamuka. Il n'y a pas eu de blessés na ngambu ya ba militants au Batambolaki. Mais il faut quand même souligner qu'un policier a été blessé. Et voilà. Donc comme vraiment on a na souka, tout est bien qui finit bien. Donc comme vraiment na souka ya masolo na ela kibino lelo. Ngai wa bino ma ya mbile. Nazaki ne sengo ko ba bino boze belé. Devant wa poste récepteur na bino. Merci, merci, merci beaucoup. Na bino très cher abonné. Merci beaucoup na bino ba non abonné. Merci beaucoup Nabino Bebolingaka, Manission Télévision, le miroir du monde. Merci pour la suggestion, pe ba critique Nabino, oyo sali sabiso, tokoli sa musala. Yango na lobaka. Ba suggestion Nabino, pe ba critique Nabino, ils ont toujours les bienvenus. Sauf les insultes. Sauf les insultes, s'il vous plaît. Ba suggestion Nabino, ba critique Nabino, ko sali sabiso, tokoli sa musala. Tosala musala malamu. Alors, nakoyi kolongate sans que napesa merci à toute l'équipe technique qui m'ont accompagné. Je vois là Derek Lukeba, Volding et tout les hommes forts, hommes de terrain. Merci pour Nabilili, pour na régie. Merci infiniment Nabino. Merci à Deborah Koussou la poupée noire. Merci à Sephora Lokondo. Merci au chief Patrick Kitoko, chief Nabiso Moko. Patrick Kitoko, Aza Kitoko, pour n'abattre spectateur ya Kitoko. Yangoana. Et clin d'œil spécial à la madre. Elle, je l'appelle la madre. Madame Bibi Kapinga. Merci, maman, pour n'abattre conseil, pour na mon salozo la kisabiso. Merci, Nabino. Baebozaki ebele yakula Nabiso depuis partout. Merci infiniment. Ngai wabino ma ya mbile na singela bino kutika bino. Et ce qui nous a besoin de quitter, au prochain numéro. Au revoir. Ma mission TV, le miroir du monde.